breaking news, nouvelle en bref. En direct à Mongalema, on va à la partie à Mongalema, Proverbe 30-30. Na sommaire na biso ya journal à l'élo, tozali bongo kopesa Papi Chama et famille Gutentag, Alex Coude, Alex Kla, Bundesrepublik, Papi Chama. Na sommaire à l'élo, na breaking news de la nouvelle à bref, dossier Kuluna de Yindi Mabe, parce que Kanambe a bombé plus de 15 000 bana où il y a Kinshasa Bakuluna, dossier wana Human Rights droit de l'homme a télé na ninga mabe la presse étrangère ne soit de la shit ya Kabila, c'est pour bientôt. Alors idéologie changeate, pas de contact dans n'importe qui, banda tangoye souti de l'eau. Jésus ne causait pas avec n'importe qui. Yopé soko libo vivre bien la communauté, pour avoir un contact dans n'importe qui. Solo là, na bateau va solo là bien parce que les Français les oiseaux de même plumage volent ensemble. Boleli mingi bolobi proverbe merci ndongo pour l'exhibition qui est peine de vina kasare mais ça ba émission à Hollandate la site Hollandate mais pourquoi zo bandelo ko mokote o banda kimia calamité radio moko na internet et ko banda na kombo ya Chris na boy ko pesa kombo suka nango sino ba wa oyiba ba plagiarisme ezebele Chris radio Chris calamité avant bonne année pour bando landa biso pour landa passer Salomon pour landa passer Nzubila pour landa Kanga air de vérité pour landa passer Moula pour landa passer du peuple pour landa ba pasteur oyo ba dumila ga mboka pe o bazana parole ya vie parce que to boy landa ga batu oyo bazo sala ba bandi. Alors breaking news alelo au sala ki camarade était na mutu moi c'est mon elani au sala jamais ki camarade na mutu a contrôler randa kuna été au moi c'est mon elani pour nani oyo kana ye na minuit bobi maboke ndi musala upe oyo kana ye na 12h oyo akozwayo be ye akozwayo omona ye babotoli voitiko moi c'est alexis robinati oyo akozwayo na butu moi c'est alexis robinati parce que comment on peut alors batadinga osala ki camarade na bango to po yo soka za na posa na yo yo osala so ko bina tour na ye ya komona alors batadinga na faut kata ba relation na bango parce que yo souka ya bino mabe et bible est le bina 1 Corinthiens 6 bana na 9 na 11 balobi bato dasi ba monela ba idolâtre ba niyibi ba ivone ba okota ko za likolo ko za na relation na batadinga na te awu ko empêcher ko talo ba jeune tout oyo ya mibali obenga bango bajigolo obenga bango bamario bakota mabala epai ya basi ya baleki bango na age mpe basi wana bazalaka basi ya bato basi wana tobenga bango bablesse de guerre okoti kobongaka te mpo oza na fou la malédiction parce que bible elobi tu ne verras jamais la nudité de celui qui est plus grand que toi okomona bolungu ya mokolo te alors bino bagene oyo nyonso bokokota mabala epai basi ya mikolo oza na se ya milakeli mabe pour lola te il faut bobima po omona nzela alors bamama babengaki nga ebele baemail na ebele babi papa proverbe tolandi makambo nyonso olobi me tozolela mingi bamama nyonso baza bambe te bamama oyo bakendaka na bafeti na basaki ya minene koyiba bawiski koyiba masanga koyiba bapepo bavere bapouchette ezali bamama nyonso te ezali bamama moko genre bamama moko tobengaka bango bamama oyo babengaka bango bablesse de guerre alors bablesse de guerre ezali bato oyo mibali babala bango na Kinshasa bamema bango awa batombokela mibali e okomona basi yango nyonso te baza na dénominateur commun babalabala bana mike e babala na bango bakoma kotelengana c'est-à-dire kolela ya mibali mbongo boyaki ezali mbongo ya pasi mibali wana baza kolamuka na ntongo kokende osala parfois azolia nguba pamba parfois azolia mai ya pamba na sukali oyo ya melere yo ye okimi ye obotoli ye na bana traumatisme wana kolela na ye azokende olela peut-être na toilette azolela nzela alo nzambe na likolo azaka juste yango wana diabulu atia bino traumatisme bokomi korompoint bokomi koyiba ezali envoûtement mobimba esengeli boluka bapaster asolo badelivre bino sinon bobanda korompoint ndenge wana ti mokolo yali bokosutuka boboya na livre
donc maman va blessé de guerre yo comment on l'invité que nous avons blessé de guerre vous avez blessé de guerre des qui nous va dans le petit dans le noir parce que quand vous avez été dans Manguba vous avez été dans Masango na Kinshasa vous avez dit pototé nous n'avons même eu awa oyo talukeli ndenge moko pe na mibali oyo bazomi ko la base ndengisa mwana bato ya na apo nyokola ye yeba ke mwana na kolela na ye nzambe na likolo akozala juge na ye alors ba blessé de guerre besengeli bo yambola mpe bobongwa tolobi exécution sans jugement de plus de 1500 kolona eyindeli kanambe na ndenge akosakana te je crois que toya na poto bozolanda France Inter bozolanda ba France 24 bozolanda ba journal nyonso tout mpe ba presse nyonso étrangère bezolobela dossier bakuluna oyo enlevé exécution maintenant ya nani nini exécution sans jugement alors Kabila comme toujours na yebisa bino na yebisaki kanyama banda asalaki baventure na yebisaki Kabila akolivre ye mpona kondima ke prophétie eza kaka ndenge baventure na bino baoleka na batv te olandaka nga oyokaki ndenge alobelaki kanyambe na yebisaki ye soki yo obomi Kabila te kanyama yo Kabila kolivre yo ndenge asalaki John Numbi ye moto aboma bato ye moto aboma Chibewa asakrifia John Numbi sikoyo mpe bakuluna wana ye moto azoboma bango en complicité na Mukungubile. Mukungubile n'a jamais été serviteur de Dieu. Mukungubile n'a jamais été opposant à Zali na G à Kabila. Tala dans l'Afrique du Sud, n'a plus de trois bassin à Villa Moune dans une bonne. Et tant mon oyo baboma tinda pas na bato ba de kozwa la voix d'Isaïe na banzete na bani ye bana ne bazaliwa. Et tala azosala na sans rival osa un pasteur. Comment vous savez une émission, un interview médiocre de moi. Aujourd'hui, on a un message qui nous a envoyé pour Kanambe. Et ça, pourquoi vous voyez ça Kanambe message? Il va soutenir. Et c'est pour soutenir, nous avons médiocre de moi. Il y a moi là qui nous dit que, donc, Kanyama, c'est qu'on va exposer pour la Kabila, c'est pour finir ça Kanyama, qui est une personne à la bloc. Mais Moutati n'a Kanyama, c'est Kanambe. C'est-à-dire, Kanambe, l'Occidental, c'est la Lendio. On va dire qu'on exposer parce que, nous avons informé que nous avons trois dirigeants africains carrière politique dans le monde aussi pour la terroriste. Nous avons Paul Kagame, nous avons Museveni, Yoweri, et puis nous avons Kanambe, Kabila. Parce que Bango Bisatou a voulu plus de 12 millions de Congolais. Et tout le monde, nous avons évité la même Mende, Boyo, Azali, Congolais d'origine, Azali Ganake va défendre un Rwandais qui tue les Congolais. Alors, ata défendre attendre ni mindele si ba lati mindele si ba yi mindele si ba suki na ye donc on a ye au kengene ko tsali donc bazo préparer eloko moko monene esa manenge salamaki na Burkina Faso mais ko lega Burkina Faso na nenga la Congolais peut-être na nenga salamaki le 4 janvier 59 alors Congolais eux ya na Kinshasa adhère-toi derrière Fayulu Martin Fayulu parce que Martin Fayulu à comprendre que Poutine a retrouvé la race sur le Congo pour la dossier 1 million à Kamamonoko, et à sa collabo, quand Martin Fayulu a récupéré selon le Congo, n'a pas de sous-souper, dans la idéologie à libérer Boka Bazo Sangana. Alors nous sommes dans Moki à rejoindre le Bango, nous sommes dans la politicien à rejoindre le Bango, parce que selon le Congo, la plateforme est remplacée IDPS Napalou, parce que ce n'est pas le Bango qui IDPS Napalou. Ils ont la partie congolaise, mais ils allaient acheter, ils ont la partie corrompue. Ils vont compter dans le monde. Alors, nous sommes dans le monde, surtout, à rejoindre le groupe Ouama. Alors, Thierry Domala a dans la prison tout simplement parce qu'il a trop dangereux. Il a eu une initiative collective. Il est baisse, et pourtant, il est baisse. Kananga dans le Bongo pour jouer chez Naye. Mais Thierry Domala a eu exposé. Alors, Kalami qui mwana mboka okobima ote nzambe na likolo nzambe ya Congo amoni ke trop c'est trop abandi ko libérer Congo. Alors tulobaki na breaking news alors nazo la récapitulation eloko ya liboso ba ndeko surtout pour boza ba Congolais bolandaka n'importe quelle chaîne te bolandaka ba émission moko oyo ezosala dépravation de mer te émission lokola bana basi oyo bazolekaka bolumbu na tv olandango te nayebi te pourquoi moto aza na moral a bien moto aza bien édiki akolanda bato baza déséquilibré bongo alors nalobaki
radio plein de vie plein d'histoire plutôt na Kazarema ezali ba chaîne à kolanda te puisque bazali kosala ba aventure tala kutu soko landi la bouche autorisée bato babengi nga bokomona ke la bouche autorisée alekisi pasteur moko oyo bakangi na Skype na mwasi ya bato donc pasteur wana mpe alekaka na Kazarema c'est-à-dire ezo koprouve eza baprouve ke proverbe akosela makambo te proverbe aloba mwamba solo alors namonaki bato ya plein d'histoire bazolinga banégocier na nga batindi parfait kanku nalebisa parfait kanku oza moninga na nga bato wana baza batémoignage basataniste naza na négociation na bango te babenga nga mpo nadélivre bango te chaîne na bango nakangaki yango spirituellement une journée etegala 1000 eka nzambe ndenge nakangi lelo nayebi te kozwa combien de temps mpo makambo wana emonana physiquement mais chaîne wana ekangani bolandaka yango so te mpoza chaîne ya bakolabo alors tolobaki ete eyindi na Kinshasa parce que communauté internationale human rights droit de l'homme evandeli kanambe na dossier oyo azosacrifie bacongolais azoboma bakuluna asilisi plus de 1500 de 15 000 bana oyo ya bomi bamosusu badisparu ozomona ngo na baflash na bino awa na poto na France 24 mpe na bachaîne mosusu parallèle alors bana Congo totelema bala mbuluzi totelema parce que biso bato kolibere mboka alors nalobaki eza malamu te pour le moment kokende Kinshasa parce que kanambe na baservice na ye barwandais bazobanga bato banyata Kinshasa bazokanga bato bazokita Kinshasa na passeport rouge to passeport étranger tolobaki Mobutu ntango bangala bake komona ye ke anuarité na bakanja bakoma basin Mobutu atunaki bamongo alobi yo si omona mongo na bosantu mongo azalaka na bosantu te na Manchester olingi tolia kwanga kitoko kutana na Isabelle Petit to na Rachel ya Ernesto na Manchester et puis oli kosomba biloko kitoko kende na salon suki kende na salon edo oli kosomba biloko kitoko na moins cher kuzana shop moto pamba Géraldine na Wili bazakuna et olingi kolia na restaurant kitoko kende eta ya Dr Charlie oyo ngai na kopesa bino adresse à Dr Charlie parce que les sites qui étaient pour le restaurant pour la procédure diversité. Alors, breaking news, félicitations à Batutu Bazobena. Donc, on a besoin de la radio, la partie internet. Nous avons posé à la funding Nabino, nous avons posé à la fond Nabino. Nous tenons ce moment où nous avons touché Benganga. Nous avons pas eu ce qu'on contribuer pour tout sur la radio Nabiso. Il y a 24 sur 24 il y a télévision à niveau à combat. Il y a beaucoup de ça en malamu. Minuit nyonso boba muzala na ye moko pour le 30 boyo ka prier ndenge na boyokate kuzala malamu kabundi ka walesa kuna États-Unis atindi batune ba contacter ngai pote na tika koloba makambo na ye ndeko na ngai na mbongo oyo Yesu afutaka un vrai serviteur de Dieu aza na mbongo Yesu afutaka ye aza manipulateur te aza lokuta te aza pe ngakisi te na kozwe eloko na bino te eloko na zosenga bino ka repentance Jean-Baptiste azakotanga na nzela repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Breaking news, c'est la voix de celui qui crie à Manchester, c'est la voix de celui qui crie dans la diaspora, c'est la voix de celui qui crie à Mongalema, c'est la voix de celui qui crie pour que toi tu puisses changer, afin que tu évites le, comment on appelle ça, l'enfer. Parce que c'est ça la bino ko bibale. Lola na lifelo. Ok, mingi lelo, bazali jana kati ya lifelo sans courir. Alors, breaking news à lelo, ezalaki koyebisa bato et il kanambe na ndenge ya mukete alors totelema et toujours se serrer na ye kala mingi te oyo kasangala ba bambo na ne oyo soki a démissionné te soki ye moko akimi okende na poto te et de soutenir mabe puisque na ndenge si a décidé bakanga ye alors breaking news toujours c'est na bino merci na bato sur benga na ba conseil merci na ba bazo ba na yesa bino osala ki camarade te na mutu oyo mwasi amonela ye osalaki camarade te na mwasi oyo aza blessé de guerre akima mobali na ye osalaki camarade te na mutu oza na niveau moko te sinon akosakana na ye alors tomonaki ndenge bobengi tomoni ndenge bozosepela tomoni ndenge boyebisa baconseil nzambe azwa lokumu tozala plonge toujours na breaking news avec proverbe 30 depuis Mongalema nzambe akobatela vraiment merci na ndenge bozosoutenir biso. Merci na ndenge bozolanda boyebisa pe baninga bakotaka na YouTube ya DJ Forme amala takala esika bakozwa ba news ya